Essa moto na tomoni bino na presse nini eza juste biso toa bamotia ya mboka lukala kwa mais bimwa toyotala territoire bobima ya bakongo makambo oyo bamoyebi soka na lukala toyebi te mboka mokaka na lukala to ndenge partout tokota eza nini oeza juste bapiase moko batekela biso banda mboka banda ti lelo kaka nde tomoni ke bamoto ezalaka na baplate sikoyo toyebisa bango bapesa biso tien to résulte baproblème na bango non baboyi bakomotela biso bapina kosala makambo moko boye toyebi te mboka ngo po lelo journée sans moto moto te sa moto tokola te nayebi te ata yo moko oza na posa moto me okomata moto te kua kopwani c'est parce que bango bazombreye biso na mbongo moko boye oyo biso na minute oyo toza nango te sikoyo combien donc 60 000 francs plus document na bango esali 99 donc 30 000 plus document na bango tozokoka te bima 100 000 siko 100 000 wana patron mbongo 10 jours ebanda mokoni fo futa briskema toyebi kutu te eloko tokoloba mboka na biso bazongela boma fondation nango. Mbote papa. Oui, Mbote maman journaliste. Kombo nani? Moi c'est monsieur Bilafou Kelumila, naïba na kombo ya Le Noir. Oza nani? Nazali chef de centre ya DGRKC centre ya Lukala. Chef de centre à DGRKC, le lot bana moto ba grévé, ba lobby ozotekela bango ba plaque pour pesi bango délai te. Oyebisa bango ni. Bon on a bana moto toza na mission oyo régie financière à partir ya province à pesa biso DGRKC. Tozali na poste ya ntonti juste na Lukala awa. On a recouvrement forcé la vignette, na recouvrement forcé ya vente de plaques d'immatriculation pour la moto. C'est que la moto nyonso il faut ezala identifier. Moto nyonso il faut ezala na plaque d'immatriculation au ozali komona. Depuis que bandaki déjà bandeko mususu déjà ba propriétaire ya ba moto bayaki déjà kusomba pour la plaque na bango pour la moto na bango. Bon pour répondre yo que ba motoker ba grévé ba lelo ba limité c'est parce que depuis lobby bazalaki awa bango moko ba décidaki entre eux parce que biso tozali ba kumbi tamie lobby to bimate to za ba moto na biso to kumba ka to remettre yango et pas ba propriétaire bazwa le devant ya kusomba ba plaque d'immatriculation ya moto parce que moto nyo se fait à identifier. Ils ont identifié, bon, peut-être bango délai mon robot. Oui, délai zalaki et d'ailleurs même dans la presse, ba communiquer, ba neki ko lekana ba radio bangu chaque matin, chaque midi, chaque soir, ba oyo ba yoka déjà ba mususu kutu avata bi mananzela, ba bandaki déjà ko misombe na ba plaque na bango d'immatriculation ba moto na bureau. Ndenge to bimisi ko na balabala to yende poto teka ba plaque na makasi. Toi tango eza combien ba offre? Plaque ezali 30 000. En francs congolais c'est 60 000. $30, pardon, $30. En francs congolais, c'est 60 000. C'est toute l'étendue de la province de Kassangou à Mwanda. Et ça, la plaque qui m'a ya moto, et ça au-delà, il y a prix wana. Prix est ça identique. Et ça, les monteurs et à partir de la gouvernorat de la province de la Bissau Matadi. Il y a Congo central. $30 wana, ce qui moutoye à Foutindam, pour permettre à continuer. Bon, ce qui moutoye, pour payer son ndam, totali. Tokoki ko sala na mesure ndenge nini tokoki ko aider de façon que te pesi bref délai aya ko silisa. Alors il y a une condition mutu tangu aye ko asomba plaque na ye a moto il faut aya na photocopie ya carte de lecteur ya propriété na photocopie ya facture o ya sombela moto na ye les deux pièces wana identiques yango toza nango osa soki aye yango nde to remplir na autobengi carte rose demande d'immatriculation ba donner nyonso ndenge ezalaka na mutuka soko sombi plaque ba pesa carte jaune volet jaune biso pe na ba plaque ya moto
tozali na demande d'immatriculation na demande oyo tokoki koremplir awa totozwa identité ya propriétaire ya moto sikoyo bango bazali bafungisi bafacture ya bamoto na bango oyo babungisaki bafacture ya achat na moto akoki kokende swat na parke mpo alégalize moto na ye mpo endimama mpenza ke non ezali moto na ye parce que les deux pièces soki eza te tokoki kozala madoute peut-être kozala moto moko asombaki na kopi yebiaki moyibi eza deux pièces wana très important tozali koluka mpo moto asomba moto na ye bato oyo baza na bamoto taxi te bamoto na bango personnel bango mpe baza na droit osomba plaque d'immatriculation elingi koloba te ke non personnel ou taxi plaque d'immatriculation c'est pour tout le monde azali na engin na ye moto il y a 3 pneus il y a 2 pneus ou il y a 4 pneus il faut asomba plaque na ye donc eza mpona bakumbi moto te mais eza mpona bapropriétaire ya bapropriétaire ya bamoto bango nde fo basombela bamoto na bango baplaque au message final mpona kosilisa bon vraiment tozali awa l'état azali ennemi ya population te mais tozosala wana mpona kosécuriser bamoto pour une garantie parce que ntango osombi plaque na ya moto bakoki koyiba yango ntango oluki ou bien moto moko ebungaki basundoli yango mais à partir ya plaque d'immatriculation okozala mpe na facilité ya kodécouvrir moto na yo yango ozosenga bato nyonso yango nasengi na bapropriétaire ya bamoto boleka biro na biso ezali na parking ya Bukala en face ya parking en face ya bar ya Raba boleka boya kosomba baplaque na bino vraiment message yango kaka pour le moment tozali nanu na tozali awa na poste na Ntonzi tozosala vraiment ya baplaque na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Bonjour président. Bonjour. Oui, c'est comme nani? Prospérité. Yo, bah ici que yo président ba motocycliste Mukala, le lot journée sans moto. Étant président, yebi c'est ça non ni. Journée sans moto, ezali biso moko to organiser yango en tant qu'association. Ezali motivé pour na donc to sali yango ko vente ya plaque bandi depuis vendredi passé, mais ils ont posé un peu de problème. Ils ont kanga ba problème za mwa mingi. To me ko sola na bango, biso to zalaki informé te, zalaki notifié te, mais du moins bango ba témoigner que et passaki na ba média. Donc patron so ko ko yoka information. Alors sur ce to moni que bangin eza ya bango te. So to zo gérer nde ba kumbi ya bangin wa. Lokola bangin eza ya bango te nde to sengaki journée ya lelo ba bimisa bangin wana te. Poto yoka bango moko ba kolo bangin ba kanisi nini pona bosombi ya ba plaque wana. Bango nde bazali censé ko somba ba plaque. Donc yango bomoni to vandi na réunion ya comité directeur to zui ba élément ba nyonso ba information oyo to zui na ba patron nde to zo sangisa makanisi awa ya koyeba ni balobi bango bazali réunité. Donc bazana mobilité oyo ya koyiko ba likambo moko. Donc bango balingi baleka kaka na nzela na biso. Nde to zo zo mena information ya ba patron to yeba ti 12h to wa koyeba nini ba patron ba kanisi po l'État a des prérogatives exorbitantes. Nous avons défié l'État, nous négocier avec l'État. La question est de savoir comment bakoki koso. Lelo ba arrêté pe ba motocycliste belé. Message nini au pesa ba motocycliste ba o déraper et belé. Yo étant président na bango. Parce que si total bien font ba plaque eza pona ba motocycliste te eza pona ba patron mais bango ba dérailler ba sali ba makambo esali que la police lo atie bango maboko au pesa bango conseil ni rapport ya likambo conseil biso to banda pe conseil si la raté pas to loba likambo o itali moto eza ya patron so ba kangi moto na ye otiki yango informer patron chaque fois yango ka to biso totalaka o Italie permis de conduire soit accident wana biso oyaka le problème nyonso Italie en jean Italie patron message ya suka pona ba moto message ya suka ezaka ke tokoyebisaka bakonzi tokoyebisa bakonzi omoni tozana ba problème tozana ba problème ebele na vie ndenge totambolaka ba problème biso bana na problème ya éducation problème ya éducation
il y a instruction, donc il y a compréhension, donc pas problème les moi. Mais pour na ko chakina na mboka, donc toko kendeka to yeba kaka comment to ça. Ozwaka temps à conscientiser bango par rapport na habillement na bango, ça ba motocycliste c'est misu ba kumba ba moto na ba bras cassés, ba culotte tout ça. Bon, pour na likambo ba bras cassés na culotte ça bisuti. Ezali déjà na République mobimba. Et c'est le bama moto ko kumba na culotte te na bras cassés. Biso na niveau na biso to sala campagne. To sali campagne tant to silisi campagne wana to informer la police. Donc yenda ko kiko kanga moto o yazana culotte to azana bras cassés. Ce qui biso to kangi to se faire justice. Malgré to senga ke pa ya numéro 1 à la police, après ça biso 2 mois. Biso moko to kanga ba moto ya culotte kende ko zwa pantalon oyo ko récupérer moto na yo. Ozana sengle kende ko la telamba oyo ozu moto na. To sala option to kokai ko sala. Mais oyo ba moni ke bazo continuer eza susu na niveau na biso to kanga. Ce qui to kangi moto patron ko yani to faire justice. To ko kanga motocycliste wana akosala oyo ali ko sala to komi na légalité. Donc na moment où eza la police ne fa sala musala na ya ko kanga culotte to bras cassé to sengle. Tomoni yo sololi na muta 2 cassé, solution nini bozui na suka. Bon, solution to zwa en tant que yem tazo gérer entité, alobi mbongo eza l'État. Ekota lelo, ekota lobby, ezaka kana poche ya na kesi ya l'État. C'est ainsi alobi na biso. La police a ko traquer ndenge bandai ko kanga. Mais bango nde ba kende ko somba librement. Après biso une semaine, ba somba librement. Oyo pa moni kezana na totalité te. Akei na kaye na ye. Aye na 30 000 francs bakomi, aye na 10 000 francs bakomi, aye na soki 60 000 francs na ye koki. Nde bazui plaque na ye na volet jaune bapesi. Donc toyokani na modèle. Donc ça veut dire ti pourquoi ba moto ezonga na nzela. Donc déjà nde toza boye tozo ko informer oya ko sala ko zo moto na ye asa. To bato bakangi bo libéré bango ou bien botika bango kakula. Bon to koma wana, to koma to koyeba fraction eza makasi soki a violé a bonité. Na yebi ke za na niveau ya bakonzi awa ba onde ba ko apprécier oyo ba ko ngana biso to koyeba ni to komusa. Merci beaucoup. Merci. Mbote papa motocycliste. Mbote mama. Tamono na méchant makasi ni. Bon. Lelo bosali te pona ni. Jusque là eza méchanceté te mais ezaka ko réclamer pas ya gouvernement congolais par rapport ya makambo oyo tozo réclamer par rapport ya bapasi na biso. Nous sommes des motocyclistes à Lukala, mais tomoni subitement babimiseli biso ba PCR na balabala bato ya DG cassé babimi pona nini bakanga biso suite ya kozanga kosomba plaque ya moto. Or la plaque ça se vend à $30 qui veut dire 60 000 francs. Or na 60 000 francs il faut au sala toute une semaine pour récupérer 30 000 francs parce que la moto verse 10 000 francs. Mais moto eza yote yo zaka mukumbi simple. Naza mukumbi simple. Mais l'État congolais peut aye bananu ko tala pasi ya bato. Mais ba taxi ba ofuta ti bon moto so futi plaque so bi plaque ya problème. Non, eza vraiment problème te. Biso tozo ko s'adresser juste et pas ya l'État congolais. Ya koyeba mutu oya uti osala jardin azui moi 1 500 000 1 200 asomi moto ya occasion. Moto ezokotela ye moi 10 000 francs chaque jour. Azapena ba problème ba malade, makama mikie, mais à sa grande surprise, pesa 60 000 francs somba plaque. Ezo sala passe. Ngai na ke tout justement pas à l'État congolais aye ba ko gérer population parce que la population souffre aujourd'hui, mais par rapport à autres zomona est commis sous forme ya tracasserie mais to sepeli andenge déjà cassé na biso accordé biso juste un temps. Message à suka pona baninga no ba moto c'est parce que babika la mingi te bozonga na nzela. OK. Message à suka pa baninga na ngai ya ba motocycliste auto zo sala musala taxi. Moto auto zo kumba eza ya biso te. Biso to s'adresser pa ya ba voix ma oyo bakoka mbongo ya kosombela biso ba moto. Toyeba ndenge nini ya kosomba plaque bayeba ndenge nini ya kosomba plaque ya moto pour que tozala libre ya kosala transport partout où toza. Donc motocycliste nyonso oyo akumbaka moto passer message pa ya mvwa manayo
asomba plaque ya moto pour que ozala libre ya kosala transport partout na mboka na biso toza. Merci.